Le quoi ça bango ba konzi, basaila biso batika ki moyibi. Congolais comment santé à C4 et des populations. Donc nous c'est ka passe. To melika to sani. To mena to vivre ka bongo to sani. Bango ba konzi. Dango komela Mayi moye basugu ya Mayi pompi ezate. Olobi baba. Bana mukolo akendaka. To ebisaka izonga papa azonga te. No ebite na gouvernement. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Fidèle ami d'Inette, bonjour Nabino Sowato Bozuli Bakou ya Kolandanga, la tigresse de la presse congolaise, Blessing Kabamba la fille à papa. Kakane na esa kibino vraiment na ba découverte mokona lelo to kolobela ba commune mission ya bino parlons de commune to lobela pona ba commune yango lo to ye na makala pressement to na makala na direction croquer to beta bena masolo difficulté nini ba yaya ba maman ba papa ba jeune fille ba zokuta nango contenu ya maman bango ben sécurité maman Mayi maman ko to so na bango moko parce que trop parler peut tuer. Moi je peux plus être là pour que na bana ko bakisa ba mungwa to ba pipine loko na bango ba lobité to landa bango po biso moko to ko découvrir en ngai na bino parce que ngana na découvrir te bino pe na bo découvrir te to landa bango biso moko to yeba ndeni to ko sala à suivre. Cher ami internet toza vraiment awa toza na awa to semna to ya kasa libuto mo ba maman na ba papa bango yo vraiment bazo toka ba Mayi ba teka ba Mayi na bango libulu to pusani pena to pusani Zambelanga. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonne santé. Santé bien. Ah maman, tout le monde est ah, il faut retourner à Mayi. Il retourne à Mayi, pour Mayi passe. Surtout que même à bout to ka suwa. Maman Mayi boulot melango. To melango te to lambelango kaka. Bo lambelango. Na pas ko lambelango. Apa ko lambelango ko sokola na bilamba. Maman ba difficulté ni a pas ya Mayi obo kuta na commune ya Makala. Mayi ya caméra. Mayi passe to Mayi passe pa ya Makala to mona. Andeo ya Mayi. Andeo ya Mayi na tsoto longoli Mayi a part Mayi nini pena yo zo ka passe pena makasi. Mayi kaka papa courant ko ko loba note mais Mayi kaka. Mais maman tango ba konza mboka déjà bazo tala yo. Yo lingolo ba nini pona ba konza mboka basani. Ba biso kaka ba kota soka ba pompe kota na makata Makala pour la Mayi ya ma passe. Libulu eza risque te pona bana. Eza pena risque. Ya risque so ma ezang ma pe moment na pe ko mela otaka bala mike ba melango. Babi ba kuluna pe alikambu makasi. Bazoka ko kanga yimo otaka malibulu ndeza. Ba boto la ka ba pe mbongo ka esiko. Mama ebongo basoda ba olobelo te. Ba lobelo ko te basoda mambasani. O basoda mambasani po baza ba to sécurité. Ba okipe na bango te. Ba boto la ba to kutu ba mbongo na yeba ndeni. Soda normal te, soda za muyibi. Odo sa doseni na ba konza mboka bazotala o libanda bazana posa ya sunga commune Makala zo esa bango. Ba sunga biso penza ba sunga biso. Olobi mama. Ba sunga biso penza pour makambo ba mibali kutu ba bimezate ba kulu na ba okipetra mibali ba bimala ba ke lukambongo. Ba konde ba kangaka ba mibali ba kenda ko lukambongo. O ba sa ba kunu ba kata ba sa bango elote. Bakuna wasa bangolo te bazo kanga ba couple so bakuna kanga bango na ba tumi bal tumi mke le kamba na ngata ko perdre 30 000 na téléphone ekendaki. Merci maman toka na Mayi tout andi ngozo toka. Cher ami internet même mozo mona souffrance ele kama kasi. Souffrance on est débordé. To yebite so to loba nini pona commune. To yebi formonté parce que pas désolé ka. Bino mabo ki difficulté au maman sanango. Maman lobi koto Mayi ezate. Ba difficulté eza na ba réalité to découvrir na kata ya Makala. Mayi ezate, courant ezate, ba lobi kulu na sécurité bena ezate ba renforcer bango ma sécurité na commune ya Makala. Bino mabo monta na kata ya libulu. Ba partir no so bo mona oyo toza na kata ya libulu. Bonjour papa. Bonjour. S'il vous plaît papa. Boni. Bien. Papa, to monye po yoko to ka Mayi to ndenge. Tu es là passager na ole.
Papa difficulté ni beaucoup dans la commune Makala. Yo moko mona na ya liboso Mayi. Na sima mabulu oyo zomona na buto abatu balekaka te. Na ba police na bino oyo bakoma miyibi. Ya hôtel Makala na mabulu oko kalaka batu. Yo fo yebisa ndengo bila. Ayuzula biso solution awa. Surtout ba jemi ateli biso likolo abatu ba vivre bien te. Awa 18h oleka te mezanzela. So landi nzela oyo kebi makroke bimiti na ngirngiru kuna na kimbango. Donc so ba seli biso ngo ezala mien. So ito mona ke babi o eza route principale. Eza pena route principale, eza kroke yango to benye bimiti ba ipasse. Ndenge lenge se bimi. Sikozo senga nini ba konza mboka ba to ba renforcer sécurité to ba tiam no courant to Mayi. Courant zate Mayi Pasi courant Pasi. Bourgmestre route ayeba na raté. Bozana bourgmestre te na commune Makala. Kombo ne nani yo muto otuna Mayi. Non na yebi te yango na otuna yo. Na yebi epete na mona kepete. Tala na yo moko nzela ngo zoleko ekuta batu ba otoka Mayi. Siko yo bo esali yo bien. Maman na déclaré na kana bakasavu batakasavu ba mone na milili sala bien te. Babi il faut supporter parce que nzambe ba konza mboko ba Bolanda bino. Siko pona yo s'adresse tala caméra s'adresse vraiment na bango ba sa nini pona commune Makala. Babongisela biso commune Makala. Yo kotanga komwa nzambe te nzamba sala. Loko ya tsa bango bakonzi basaela biso batika kimoyibi. Congola comme santé à C4 et des populations. Donc nous sommes à Pasi. Merci papa. Babi nous sommes à Pasi. Nous sommes à Pasi. Tout ça on a fait le boulot. Nous maman papa bazo na papa bazo déclarer likambu ya Mayi. Na papa bazo déclarer likambu courant likambu ya Mayi. Bino maman na toko mbene sika pena et sou kisi pena mamunyoso. Bonjour maman. Bonjour yaya. Bonne santé. Santé kitoko. Ya to monyo pe ozoto kaka Mayi to ndene. Soki libulu to matingomba to zwa Mayi te. Biso ka abwe Mayi Pasi. To Mayi pombe tikuna bela musika risque ba kuna ko kale biso ba sola mi be pe ko to mbongo do apena Makala to vivre bien te. Mama andeo ya Mayi bozaka na courant déjà na Makala. Ba courant passe ko so le loti après des mois mona on lisusu. Difficulté andeo ya Mayi na courant. À part Mayi na courant nini sube ko passe na biga trop soda ko mona za jenga so que nous sommes nos propres bakangi yo ko kanga fait na poste tout jamais va te a to va bien te donc bango na bango ka so bakangi yo maboko na poche so bakangi yo innocent mais o c'est l'autre mo 100 000 200 000 bango simisa biso ngo to ndenge ni. Parce que maman tout le monde m'a il boulot oyo bozotoka mais il boulot tout le monde na vidéo ba 25 litres ba 25 litres ce qu'on est eza boye bo melanga ngo bo sela ngo nini bozo mela to ndenge nini ma il boulot eza bilamba Mayi kola moi pe moi na somme c'est nini to melika to sani to mena to vivre ka bongo to sani bango ba konzi donc ko mela Mayi mo yeba sugu ya Mayi pompi ezate olobi baba nyango na lobi mama awa ndo to beto ba Mayi wa mabulu soko dame ba dama soko abia ba chaki mungu apa madame omota ngola bisa Mayi elandi de na kwa mungu mo Mayi ya mabulu ezate donc on se mona bembo kende kala donc biso ne tozawa tozo souffrir pe kikulu na oyo comme mo libulu oyo eza libulu mo leta fatala on peut ça croquer et ça croquer outil likolo direction courant sala caméra ti direction courant et outil croquer on se mona oyo kenda le destin Makala na ngiringiri e bimila boy mais tala lelo on a libulu ya kwala na Makala oyo tozo mona ba libulu biso to souffrir libulu ne bana moko mike ko bunda ba soda kute ba jemi biso quartier au bango bazoyiba po leta abetaka awa mukongo abetaka ngo kara donc il faut leta atala awa ba gouvernement na biso ba Makala sa commune Makala akenda déjà mboka fois bana mukolo akendaka to ebisaka izonga papa azonga te no ebite na gouvernement c'est la mission on a combo kuto comme qui mandati makiela qui makie c'est là et quand ça ta lufumba bon na so comprendre était comment na kolo ba comme c'est la mission Makala donc biso ba ya to mo mela ba chweke po kikulu ne komi ngambo yo nanga ba jemi ba plena ba so ba soda Quatre émissions de tu marques tout le vidéo
mon essence 4 heures na bima ba so moi na futa manda l'état pour ba benga sur les prince na Misakar pour nini pour apena musala obiso basala pour so biso andeo ya Mayi andeo ya soda difficile pe andeo ya oyo lobi wana nini su pene pesa ko passe mo za so vandi otolobi makala vena mabe ngai pena na makala mabe makasi ezaka ambasoda asala biso po biso luka mbongo biso ba kuluna te disamba wi falwa na este tozo biso mabe basoda o basala biso atu 4 luka mbongo ba kase luka mbongo mama na ngai kitoko te konzinini oba bino basani bazo se adresser na ba conducteur ba luka biso solution moko o bien pona ba soda na ba tela biso batela biso po batela sécurité mais bango comme ça biso ko sinde bilanga na bango biso na bilanga na bango te bafuta bango mbongo bafuta biso ko papa mboka o Fatime yo président o moko to sobe ngo Félix wase kwate to sobe ngo wase kwate mukwa bongo te ozande Fatime Beton Félix yo ne président son excellence na minito pas place yo cadre biso bana na yo bibwele tozo nyokama to souffrir basoda état de droit oh so to landela ngo yango so boma état de droit oh yango mbi basoda ba komi ko sala état de bango sikoyo balongo sikoyo droit na makala basoda ba komi sala état de bango et ya sous de droit donc na lingi lisusu le côté président zwa responsabilité na biso bana na yo na Congo surtout na makala tala makala osali ya prince ne lengesa bato ba osepela lengesa du prince et lengesa du prince Fatime Beton merci pour na yo Beton umela koke yango yo o tozana libulu o koke sanzela tala ngana debilo na ngango ne kotoka debilo na nga Mayi tala yango tala bana nde bakomi lokwa bato bakota mayanzikala mais mayanze kota bango te po nini quartier zobeba donc tolingi vraiment papa tala biso likam o Fatime Beton o vraiment eko matina ndaku na yo yamba biso papa yo kabiso soulever pendant point moko est très important pour ton club. C'est très important et ça papa diminuer nos autres abattoirs au YT pour ça ah on kamwana. Baso kanga kanga kaka jeune pour rien. Bima sala boy baka. Mayi ezala kati na kati ya kampe oyo. Courant eza vraiment likambu ya Pasi pour comme ko kende na service encore ezokende. Pour courant kende. Pour Pasi ko yo moti dollar. Koya biso papa baso yiba biso na sia mulili donc itala likambo oyo na mabelu na ko eloko na linga loba yango wana mama bonjour mama to sola ko mama na ngai babi azane pressé mama bonjour babi mama aza vraiment pressé bino mo mama nenga mama bonjour oh le baté papa français ko nous baillons nous lembons et a fait pour nous la yo maman tu vois Mayi kulozo fia utatina wala ba mono benda Mayi batia ngombe ntine lo ni mabenda oh ni mo lungo zo canal futur ezali access bozo access na access bota la mo dans lobby déjà bota la mo ça book name mukadu pepele azali yefsa yebongo na Mayi yani batamba boga mo ba mo boso ana ba mo aux on a parlé et na tiki de malobate to sel rachit awa o sel annonce na obeti pena nien zoni mama o mo ande ba mama na mama nyoso ko lo ba ça pena comment
Kep sangai, nggak usah ini. Pana ke ko luka mbongo te tata. Olobi? Difficulté ni bokutana nango na commune Makala awa. Bongo bakuluna nde pai. Ah? Bakuluna epai. Mayi pasi, kura pasi. Donc toza kaka na Makala awa, pasi na pasi. Babongisela biso. Bakonzi babongisela biso. Toza bana mboka, toza ba étranger te. Babongisela biso. Toza bana mboka. Merci maman. Cher ami internet, tous tambola kaka na msaki bino vraiment CongoSuisse ekotaka partout. CongoSuisse vraiment ezokota partout. Bino mo bozo mona toza ma précisément na commune ya Makala. Toza ma précisément na commune ya Makala. Bino mo bozo mona ba difficulté o bato ba okuta nango vraiment. Babi awa Mayi ezate balobi courir ezate nyonso pasi. Donc na ebité soki to pour ça non liboso. Tout le monde mususu o bena bazo uta bazo yana ba Mayi bino mo mona parce que trop parler peut tuer. Yaya to monyo na ozo mama ya Naomi mama ya Mayi pasi. Mayi o bomela ngo te Mayi o to sokola ngo. Mayi o to sokola ngo to longwa banda nini koja to yati apo na luka Mayi po kuna Mayi zate musika nde to kitati boye. Mayi ngo ya kosomba ya kokabela to ene. Koto mususu bakabela biso koto mususu abenga na biso to pesa mbongo. Pona yo etaki jeune venir à lobby ozo banyana bakonzi kabasani na bino. C'est la même sang au mon internet ozo continuer kaka tozo continuer vraiment to e pena to juste la direction à croquer un avenir macho na direction à croquer ba o ba ebi to doit pena la direction croquer na kati ya Makala pe na kati ya libulu. J'espère que bon mon abino moko ba bili les ola vraiment to ye awa esika ande ba benga to mon libulu ti e ko appelle ici ba tu peux dire moni mabulu ezebele ba to toka ba Mayi bana ba maman ba papa donc ba ça moi do quand il y a le bagage vraiment besoin bon moi ba difficulté eza commune Makala ba maman bonjour maman. Bonjour. Pardon tout sur la co bonjour maman. Bonjour. Bonne santé ta la caméra kimeza to moni aussi na commune Makala oui ko c'est so ba difficulté ni besoin kuta na ona kata commune Makala parce que Mayi na sina ba kununa na bala tefe na boy ça est l'autre maman na pasa Mayi ta banza onde ezali tout ça principal c'est na baba Makala côté ni direction ni ya so croquer maman siko à part wana bozo kuta soma nini o pene sala bino mabe ke gouvernement asunga bino asunga na ka ba kamba ba kuluna ba so l'équipe ba 12 bazo kale ba 12 to ya mbongo ba ki ba RT ko bunda ya nyonso bana poto ba gouvernement ba ota bino sko ni ba sunga bino so ba sunga bino neti na Makala ko to ba sunga bino na ndenge nini batatu ba sunga biso pepe ba sunga ba opete pa ba ya rapete na commune Makala ba ya gate baso ba commune mususu mama o s'adresser na bango s'adresser na bango basala nini pona commune o basunga biso ka basunga bino kaka basunga biso merci maman. Yaya bonjour na yo. Bonjour maman. Bonne. Bien maman. Qu'est-ce que c'est mais comment maman simbelio asimbelio to monyo suna kata commune Makala ça nini yo ke wapi bon nous ana venir nous ana juste na ngama wa venir croquer en toi to senga mokonja sunga biso vraiment basela biso nzelo parce que bakununa bakala biso
à tout à l'heure. Donc, bakala biso banda 9h, 10h, 11h, donc bakala biso donc batika ko kale biso te. Et puis nde basali elenge ça to sepel na mokonzi en tout cas asali la biso pata croquer. Ponzela o eketi triangle nde basali elenge c'est moi to za besoin basali biso nzelo ko to mal à l'aise. Parce ya Mayi ta mabulu ba Mayi tout sali là. Donc ezaki to te banier ba to sumba to na besoin basali biso pe nzela nde basali elenge. Maman sko Pasi ni yozo mona en dehors ya Mayi en dehors ya kuluna sko et ça ba difficulté mo eza pena choquant en dehors ya Mayi na kuluna o pe sentir que makala pena Pasi za pena pona boy bon makala Pasi ya makambo belé couré zate Mayi zate ko lia pe kitoko pe zate donc ndeza bon mo konza saka action poto sepela po ya za fati beton ba bozanga wenze koto to ça baba lo juste na ngamanga na soko poussa ni wana o mona ba saki ngombo to matana Mayi fallait bo poussa na bo mona ba ngombo biso to matana Mayi pour to souffrir ma casse en tout cas pour na baba c'est ça qui tourne il y a une voter ba député tu vas sunga rater bon biso to voter ba député mais ba député biso to voter to mona na biso action mon côté mais nzamba sunga kaka ndenge mokonza koti ya bongsela biso opo to voter déjà lenge c'est tanga maka mais to mona ngo salami c'est que pe oyo e ko sala makaka to sepeli chama mi internet do pesa pena mutema Pasi do pesa pena mutema Pasi bien mo bozomona vraiment tozokende tozosonga parce que souffrance eza na makala souffrance eza na makala vraiment ata bana Israël na Égypte bamona vraiment souffrance a boye te bonjour maman bonjour tomoni juste ozobima to ndenge nazokende église maman difficulté ni bokutana na commune ya makala difficulté eza kaka liboso eloko ya liboso eza pasi nza na attention na caméra kuluna parce que toza baya menace makasi toza baya lesité mo kobima kutu bafobima botanaka aire obima aire ozonga soko obimi kaka aire mwa bien te ozongi mpe retard okutani na bango loko meme na ntongo na ntongo oza mpe na risque bakokale mpe baboto biloko ozali na wanzo mais nzambe l'état luka biso mpe solution mpona koluna liboso en plus mpona direction oyo so babongisa makadami monene eza nzela nzela moko komeke ti rond-point ngaba to we en plus we nzela eza rond-point ngaba obe wenza makala eza mpe moke déjà pendant la solution pour na commune à Makala biso maman ata Mayi ata bozana la police te koto batela mamba ba kulu na tondeni bon la police est allée mais ba ki parate tondeni la police est allée mais l'état luka solution l'état luka solution c'est que ngolo ba ke baba na ba kulu na ba leki la police na makasi tondeni bon ba leki la police à Makasi te mais la police va renforcer la police so en plus la police a quand n'importe qui bakolo makabaka bango te ka bana musu asema eloko to ngasa basali bakayi ba biso ba mbali basa bitu ba ko ki ma ko fana nda kwa pardon bébé bana même kuto sa eloko te bakangi na ba para muso ba mutu za mukolo azane para muso ba te bazoka wana n'était pas luka la solution on va ke ba renforcer notre sécurité na commune ya Makala ba cha Mayi ba cha courant voilà eloko libosoni yango merci maman merci cher ami internet bino bozomona souffrance to ebite to be yango souffrance abana Israël na kati Égypte tondeni bakonzi botaka commune ya Makala bi commune eza parmi eza citeux parmi ba commune ya Makala mais ta souffrance bato bakutana nango difficulté ya Mayi yaya bonjour yaya boni yo ozomona difficulté o meza Makala to pousa lisu kuna to moi pena skat base belende pena kuna to pousa to sola na bango yaya bonga Aïe, nini yango esilaka te bandeko babolango ngai ona bino wana tokutani mbala ya sima j'espère que bino bomoni ndenge ba population ba imboka ba Makala ndenge balobi ba Makala babeti pe na ndenge ba beti ntonto ne tutu pona maramu ndenge zoleka esa bino ba difficulté za na ba commune ti ba commune Makala eza trop eleki mebele le toyaki Mayi moko comprendre ba ndeko ninga balobi mambo ebele parce que baza ba difficulté ya mambo ebele baza mana difficulté ya mambo ebele moko moi na kata baza ba difficulté ya courant bana ba difficulté ya Mayi bana ba difficulté ya insécurité compte tenu ya ba soda o batili bango na Makala o bango ba benga gémi autrement dit ba gémiment bango ne ba sa réputation vraiment ya la police congolaise ba bi police ça na pas ya sécuriser peuple na biloko na police na place sécuriser peuple na biloko na ye ba on ba comme ko ya ko botola kandi ba kuta na biloko na nzela
Mais c'est juste. Apparemment, ce que l'on dit, c'est Makala, ta commune a bien n'engagé sali. Nous pouvons souffrir. Merci. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai na ningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.